Voilà, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Balandina Bisso et Inès NM officiel. Tout est sur Tebino Kakaba. Bienvenue, bienvenue Balandina Bisso Yasika. Bienvenue Babino Yakala. Jamais vous oubliez un système Mokoya propre. Inès NM officiel sur Tebino bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Soyez le bienvenu chez nous. Soyez le bienvenu sur notre chaîne. Notre système est propre. Bande konanga, comme je vous ai toujours dit que biso to yaka pambate. Ce qui bomoni tout comme boyo ki biso, cela veut dire que ya oloba ezali. Alors, comme boyo ki biso, comme d'habitude, donc yako oloba ezali. Alors, nous voici encore une fois dans le dossier à Kofi Olomide Mopao, Quadraman, Quadracora, bande konangai. J'espère que ebele bomoni déjà bande konangai ndenge ezokende. Bande konangai fo boyeba ke Quadracora Kofi Olomide atie date. Pona ba oyo bayebi te. Kofi Olomide a se produire le 11 juillet 2026 na stade ya Roi Baudouin na Belgique. Je le répète encore, Kofi Olomide a se produire le 11 juillet 2026 na stade ya Roi Baudouin na Belgique. Kaka ndenge ezalaka bandeko na ngai na bando yebisa bino ke 2026 oyo koyinda. 2026 moyen eza te, moto ezopela kote oyo. Baartiste nyonso ya mboka batie ba stade, batie ba date, je m'excuse. Bandeko na ngai, nayebi te nakokende wapi. Bango tu batie ba date, bango tu ba billetterie eza déjà annoncé na ba bandeko na ngai bana mai, bana ya mboka. Année oyo bapelisi moto pas possible. Nayebi te nzambe na ngai 2026 oyo babando kanisa biso ke tokopelisa bafan moto bieza ndenini. Quadracora man atie stade na ye comme ezalaki. J'espère très bien que na lobaki na tosolo déjà ma solo à Quadracora. Si je me trompe pas, bandeko na ngai Kofi Olomide avant na pesa à date où je vous avais dit que je vais vous revenir na date ce qui Kofi Olomide a annoncé. Kofi Olomide a passé qui message à l'obi année où ils ont année à bas salle année où ils ont année à bas date y a bas stade, je m'excuse. Bas stade de belé à bas 80 000 places koleka nde année oyo bandeko na ngai. Déjà il faut boyeba pona ba oyo bayebi te Kofi akobeta na stade ya wana ya Roi Baudouin eza 50 000 places. Ya lobaki déjà année oyo eza année ba salle te, ba salle ba 16 000, 10 000, 8 000 année wana te, année oyo te. Année oyo eza année ba stade. Alors bandeko na nga na otia la bino audio mo ya Kofi Olomide a confirmation à date na yo atie et par après na date show ya billetterie oyo ekozala offert et par après je vais vous revenir juste après pour na analyse. Alors avant na tia audio à Quadracora man, j'aimerais un peu rappeler ba oyo la ndina biso ya sika. Si c'est toute la première fois tout comme Mbala na yo ya liboso ya kolanda chaîne biso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Bande konanga, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement et surtout bossa na kapete ko cliquer na la notification comme je vous ai toujours dit que malamu ngonga notification ezala chaque fois que Inès NM officiel a kobanda publier vidéo ya sika boza la notifier na système moko ya propre. Alors abonnez-vous massivement. Et que ça la biso elengi, et ça la biso kitoko pe makasi na motema. Alors toyoka Quadracora et puis je vous reviens juste après. Le stade, on va donc le faire le 11 juillet, pas dans n'importe quel stade. Le stade Roi Baudouin de Belgique. Je vais vous demander que personne ne reste chez lui. C'est un grand challenge. Moi, j'aime ça. Évidemment, les mêmes là dont parlait tout à l'heure l'éminent journaliste vont commencer à dire annuler, boinaboui, kokowana, akokoka. D'abord, moi j'aurais aimé leur dire occupez-vous de vos affaires et laissez-nous, comme on dit en français, nos emmerdes. Occupez-vous de vos affaires. Il y a une chanson qui paye à you.
otika biso na oya biso tobunda na yango mpo nayebi kaka ke ekomi solo ya bino. Mais moi j'en ai que dalle. Moi je demande aux Vikings, je demande aux miens que chacun se mobilise. La billetterie sera ouverte le 15 mars. Le 15 mars, la billetterie sera ouverte. Moi je compte sur vous pour que vous fassiez une sorte de rafle, pour que ce stade soit rempli. Je compte sur vous. Moi j'ai l'énergie d'un homme de 69 ans. Je n'ai pas l'énergie d'un homme de 30 ans, de 35 ans. J'ai l'énergie qu'il me reste. Mais avec cette énergie-là, je veux me battre. Je veux me battre. Je sais que je peux compter sur vous pour que le 11 juillet, retenez bien la date, nous nous retrouvions à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles? Parce que mon retour à Paris, en Europe, finalement, a eu lieu à l'ING Arena de Bruxelles. Donc pour moi, c'est pas rien. Ce n'est qu'après que j'ai pu chanter de nouveau en France à Évry. Donc, les grands événements à l'occasion de mon anniversaire, ce sera le 11 juillet au stade Roi-Baudouin, 86 000 places de Bruxelles. Je lui lance une invitation exceptionnelle. Je veux qu'il soit notre invité exceptionnel. Je laisse chacun de vous deviner son nom. Mais je sais que vous savez de qui je vais parler. Voilà. J'espère que très bien biso nyoso toyoki Quadraco Raman eloko esalinga bia bandeko na ngai a proposé biso aza na invité bandeko na ngai surprise. Est-ce que invité wana eza Fally Ipupa? Parce que biso nyonso toyebi très bien que Fally Ipupa mwana na ye aza ex musicien na ye aza moto oyo aforme ye e bandeko na ngai eza invité vraiment Fally Ipupa. Ah, pour moi, j'ai l'expert qui est invité à Fally Ipupa. J'ai l'expert vraiment qui est le 11 juillet on a invité à Fally Ipupa. Ah, je sais pas vous. Bino pe botia ba commentaire wana. Bon mon nini. Invité spécial wana kozala nani. Pour moi vraiment je suis sûr kozala Fally Ipupa. Ah, na soki Fally Ipupa koti wana bandeko na ngai. Ekosala bien makasi pour la communauté ya mboka na biso kaka ndenge ezalaka. Alors pour moi, ngana lo parce que alobi biso nyonso to deviner ngana deviner nga eza Fally Ipupa. Je suis à 80% sûr. Voilà bon ndeko na nga toki Koffi Olomide atie date na ye na stade Roi Baudouin na Belgique le 11 juillet. Il a bien précisé que le billetterie sera ouverte le 15 mars. Alors, les amoureux de la bonne musique, tozanga wana te, hein? Toko esabende la te, tosomba ba billet qu'on se retrouve tous le 11 juillet, c'est 2026. Hein, bandeko nanga pour l'anniversaire de Koffi Olomide qui va fêter ses 70 ans, donc 70 ans. Il a bien dit que il sait que Azana Ajaba 30 ans, il a déjà dans des 60. Donc, Azana 69, le 11 ans d'accord, qui a 70 ans. Alors, à réserver moi énergie à âge naïe, mais et loko esalinga beza loko alobi ke akoki bandeko na ngai ko kitisa biso te dans d'autres termes akoki bandeko na ngai ko sala keto bina te. Donc énergie eza wana toyebi très bien que Quadraco Raman, hein, papa mobimba ye kaka ndenge ayembaka. Alors bandeko na ngai toki opesa force ye moko Koffi Olomide, hein, et que ça l'a bien vraiment et surtout à proposer date wana na date d'anniversaire na ye, kaka ndenge ezalaka. Donc il vient en fait en sorte que alekisango na ndenge ya bongo, hein, bandeko na ngai. Donc danger le 11 juillet wana ekoyinda, hein, bana quartier latin nyonso, les amoureux de la bonne musique. Tokotana le 11 juillet bandeko na ngai ba date eleki, hein. Déjà, je vous annonce aussi que Héritier Watanabe asi atie date na ye wata please. Je vais vous parler déjà dans
date ya héritier Watanabe ou atie, mais pour le moment toza na dossier Koffi Olomide, alors il faut aussi na Koffi Olomide. Donc héritier Watanabe azobeta na Zénith de Paris. Na oya na kosolela bino na kotia sala moi hein partage concernant date ya héritier Watanabe atie, mais pour le moment on parle de pour aujourd'hui plutôt on parle de Koffi Olomide. Bande konanga le 11 juillet biso nyonso na stade Roi Baudouin na Belgique. Billetterie kofungwama na date ya le 15 mars. Donc allélo déjà dans quelques semaines dans 3 semaines billetterie ezo fungwama. Alors Tokyo sapote Tokyo pesa le roi mopao force nayebi déjà ebele bandeko nanga basali ba polémique na ba réseau concernant Fally non plutôt Koffi akoli pona nini Koffi azotika musique te, et surtout na date so atie bandeko nanga ke Koffi eza nini na âge oyo akokisa 70 ans ye o azoproposer pe na ba date wana. De quoi est-ce que azo kanisa nini pour âge na il est temps qu'il prend au moins quoi retraite na azo moi ape masiko yo musique est fouti, il a fait ce qu'il avait à faire, donc asali ebele pour na mboka, asali ebele pour na musique ya mboka. Alors il est temps maintenant de prendre sa retraite et tout, mais ebele ba comme juger na ndenge ya bongo bandeko nanga toyebi te surprise na ye. Lelo ba Cristiano Ronaldo bakokisi mabayage ebele 40 quelques mais azobetaka balle. Il faut boyeba pe bandeko nanga ezala bandeko bato mosusu oyo place na ye pas seulement wana kotisaka mbongo mais nde place oyo afanda azwaka pie pe oyo balobaka peu du cœur. Soki azoyemba soki azoperforme nde azozwa pe du cœur na ye. Donc mpo na ye alobi kaka liwa. On ne sait jamais bandeko na ngai. Il faut toyebaki mutu na mutu azalaka na place na yo se sentiraka vraiment teke soki na na place oyo ça compte pas l'âge. Koffi Olomide ebele bakomi juger comme pour na nini azotika musique te asu bongo. Koffi Olomide c'est un patron, c'est un millionnaire, je sais pas si je peux dire milliardaire ou quoi, mais c'est qu'on connaît concernant Koffi Olomide et qu'il a de l'argent et tout. Il a de belles maisons, de belles voitures et tout. Donc pourquoi pas azotika musique était ba ebele bandeko nanga totika juger totika musique juger Koffi Olomide bandi musique kala oui ma il faut toyeba peke vie auto vivaka mutu na mutu azana ba plan na ye biso ato abanzambe te to ya pourquoi nini ozotia musique te ye mutu ye moko akozwa retraite na ye soki alobi nga retraite na nga kaka na 80 ans tokoyeba ndeni a moko eza concert onde asuka azolinga asala ngo boye a close ko carrière na ye. Mais ebele bazo juger Koffi Olomide azotika musique te azoyemba kaka na âge wana komi azoluka nini boye na boye emati ekiti bandeko nanga musique eza passion na ye abandi musique lelo te musique efuti ye musique esali lelo mokili mobimba ye ba Koffi Olomide musique esali lelo Koffi Olomide akoma ndenge azali wana. Alors pourquoi en profiter tant qu'il est encore vivant? Il faut toyeba ke toza ba moleki nzela na monde oyo lelo après lobby je le préfère pas, mais akoki opema na musique akoyemba lisusu te quand nous balobaki l'artiste ne meurt jamais parce que ses œuvres continuent kaka. Donc to bando kaka ba musique to se rappeler quand on to se rappeler ba Taboulé quand on to se rappeler kaba King Star emene kaka ndenge to se rappeler kaba Pepe Kali Ampanya kaka ndenge to se rappeler ba ebele ba Papa Wemba. De la même façon to banda pe se rappeler. Alors tant qu'il est en vie bandeko nanga totika enjoy totika zo temps ya kosala ndenge alingi ero ye moko akokane akobule siko non nga siko na lembi tika siko na pema biso nyonso toyebi ke Koffi asali ebele déjà la musique il a eu ça qu'il a voulu. Alors peut-être il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que est bloqué astika
si to misiki te pona ye moko tokoki kobuleka boye donc concert oyo azobeta le 11 juillet na stade Roi Baudouin nde kozala ya ye ya suka tokoyeba nde nini baplan na ye alors toti koshige Koffi Olomide Quadra bandeko na nga alingaka nde je suis en train de parler bo réagir pe ko réagir na biso boko bando réagir nde na ba commentaire place ya commentaire wana esalaka bien soki bozo réagir pour na partage na biso soki bo réagir esalaka biso bien bandeko na nga epesaka biso force epesaka pe tomona pe bavi na bino na ndenge tosala ba partage na biso donc ça nous fait du bien bref s'il vous plaît na ba oyo je me suis rappelé si c'est toute la première fois to comme bana ya liboso la chaîne na biso je vous prierai toujours de vous abonner abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga notification ko sala biso malamu ko sala biso esengo makasi na motema bandeko na nga alors comme ndenge nalobaka ebandaka esilaka pe yango tokomi na suka partage na biso merci encore une fois bino bozwaka ta bino kolanda chaîne na biso NSNM officiel j'espère très bien que boza décidé que pas na biso bokozala bino décidé alors comme je l'ai toujours dit bandeko na ngai na système moko ya propre bye et surtout à la prochaine bandeko na ngai ciao.